Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Bakangi maternité, il y a fait de combien belé. Hôpital on a dit non boîte bâti bien gratuité. Le vent de gratuité c'est non boîte à l'issue. Oye na ye bandoki. Si na mo za posani, to ka bwana belvi na pesa belvi no ina ko e swabino. Le boîte à bino pesa ndoi. Bakangi maternité, il y a fait de combien belé. Hôpital on a dit non boîte bâti bien gratuité. Le vent de gratuité c'est non boîte à l'issue. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Balandinion soya BBC Mpoï TV. Bonjour, bonsoir. Et qu'on dépend de la air beaucoup yamba vidéo na biso. Bonjour, na bino, bonsoir. Bon début à week-end, d'aller l'autre ça vendredi le 29. Il est dans le 29, je crois. Le vendredi, bon week-end à bino le 29 novembre. C'est-à-dire tout un jour moko. Pour aussi ça mois à novembre, tout côté na décembre. Alors, bandeko au peut bazo fêter anniversaire, tout profiter kaka. Donc souhaiter bino joyeux anniversaire. Alors, Nzambe a pambola bino. Voilà. Merci na bandeko nyonso. Bazo considérer Moussa na biso, merci na confiance. Merci na soutien na bino. Ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci toujours mon ba maman Dedi, ba maman Dedi, toujours mon ba maman Lola, maman Niclette, maman Blondine, maman Angèle, maman Laure, maman Germaine, maman Aristide, donc Bouza ébélé, papa Jacques, Bouza vraiment ébélé, maman Rite, Bouza vraiment ébélé, maman Tina, Bouza vraiment ébélé, maman Nanga, maman Marie. Donc vous êtes nombreuses, papa merci, maman Priska. Donc famille Nibota, merci Nabino Nyonso. Merci pour permettre na pisa bino bambote. Bouza na mutema. Bouza na mutema, pardon. Merci Nabino Nyonso, ma maman, ma papa, au bazo considérer Moussananga, famille Libouta, toujours. Voilà. Beaucoup de tout solo là, beaucoup de tout solo là. Je crois que qui est notre faux folle. Hein? C'est-à-dire que nous avons les Kambo, il y a coupé ça comme il y a un problème dans le monde de comédien. C'est grave. Hein? C'est grave. Hein? Mais ngai soki natali muchopi kopesa belvi kombo enanu belvi azo mérité de kotala muchopi omona ke non eza même pas ya intérêt mais azweli yango pe bitumba nga nazomona nanga pe tina yako batu donc jalousie ezalaka na ebité. N'a évité vraiment. Alors, selon moi, ça, la grande famille, je crois l'objet total qui filme Nabiso. Il y a innocent ou coupable. Biso nous sommes qui non ah
Nenge pendant la journée, à l'obi bachela qui biso déjà affiche ya film Otokolanda. Mon frère qui est my brother. Tolobi c'est-à-dire lelo, tozota la déjà 12e épisode. Na 12e épisode, ndesuka déjà ya film na biso ya innocent ou coupable. Bande ko mususu mama BBC, film aussi la lelo 12e épisode. Kala bevia me marabiso atana 15. Bino boyo ki la kapé Poutine mawa. Musala ba osaleza musala ya passe. Ko keneti na 15e épisode, et ça a toujours ka grâce à Nzambe. C'est pas facile. Alors, à notre grande surprise, tout le monde filmé et les cas qui 12e épisode, c'est-à-dire Lelo, ils ont 13e épisode, fort possible, et aussi la Lelo. Alors, dans 13e épisode, vraiment, Bandeko, c'était fort. C'était vraiment fort. Yakomona. Poutine et Zambinangai. Poutine. Poutine a qui na police. Ake ko dénoncer makambu ya vini. Siko pour elle ne s'attendait pas que no bakoya ko zo mobali. Toyebite, elle avait joué na hypocrisie to ezaki ndengeni parce que lorsque police yi et comme que non na loba kite boya ko kangaye, na loba kite bu kangaye, na ebite su na eba kite ke no na loba kite ke no boya ko kangaye. Ngana lingi kaka kende ko dénoncer. Siko on a otuna na minute oyo. Et loko oyo papa Blaise a salé. Akepe bakangiye, akepe a dénoncé, a lobby vérité. Maintenant, donc je me demande kozonga na kati ya ndako. Et kozala ndenge nini relation ya na Poutine. Et kozala ndenge nini libala na bango. Ako limbisa Poutine to et kozala problème parce que décor déjà bané comme mango déjà likolo. Blaise déjà bané ko baoza moi si mabe. Attendons voir. Est-ce que pardon, naba eza question on a posé biso famille Libota. Façon Poutine akendaki ko dénoncer baye bazu mobali na et à la fin de choses papa Blaise a dénoncé ki bakanga qui était voilà na ndenge makambo ekendaki bakangi pe na vini. Maintenant, tozomi tuna relation siko ya Poutine na rentrée ya papa Blaise et oza ndenge nini siko famille Libota na otuna na biso bokomela nga na ba commentaire j'ai besoin ya komona ba commentaire na bino na privé te na ba commentaire kaka na sa émission oyo bokomela nga c'est juste une question to otuna na biso nyonso na famille Libota. Est-ce que eloko Poutine asalaki bien to asalaki mabe? Et sikoyo papa Blaise akolimbisa to akolimbisa te parce que papa Blaise bakangi ete bakanga ete aozonga na ndako. Siko est-ce que papa Serge ako garder bolingo wana isusu pas belle vie? Est-ce que papa Blaise akoza isusu na assurance pas belle vie? Ya likambuna no oyo belle vie aki abengi batu ake ko dénoncer kuna ke no mobali nanga ayebi vérité aya ko dénoncer. Plus tard, likambo moko pe amunene koki koya. Donc Belleville a commis déjà élément ya koloba keno anything awa ou encore basi ndenge to mona ka biso basi libanda ya keno moindre pépin bo bengi police. Naza na besoin to tuna na biso na biso. Poutine asalaki bien to asalaki mabe. Enan asovaki nanu nani Aziza. Po Aziza alinga kende prison. Attendez ce qui peut nani papa Blaise qui n'a pas dénoncé te Aziz a ça la prison degré de force parce que ba indice ezala ki ya koloba keno oyonde aza nani aza penza mutu o aza mobomi aboma ki mwana. Et ça juste question la grande famille beau répondre ngai parce que elle a dénoncé ake ko dévoiler secret ya koloba keno mobali nanga ayebi di situation oyo aya ko dénoncer des soucis nangai. Oui, elle a voulu sauver innocente ya batu o Isaki nan Aziza. Maintenant siko pona libala na ye et kozala na protection et kozala protéger to et kozala ndenge nini. Moi si déjà ya ko bima ko kende na police
biso déjà libanda awa toyeba déjà mwasi oyo kaka bimaka ake déjà na nzela police kokende kopointe mobali ne kuna eza déjà mabe. Donc bolingo ekitaka assurance lisusu na mwasi ana eza esute. Alors bo répondre nga na ba question et na 13e épisode tokotala oyo ekoleka entre Papa Blaise na Poutine. Peut-être Papa Blaise abanga ki ya kolobaka ke non et oki ozubalukela nga mabi parce que bomona ki pe Vini ndenge akanga atala ki mais Vini ake prison. Prison na ye ake c'est pour la mort. Donc condamné à mort. Botala elongi ya Vini. Eloko ezo lekelanga elongi ya Vini ozomona onde démon moko boy. Elongi na kotala batu. Donc oh mon Dieu, bravo à Vini. Bomoni mutu aza un esprit mabe na elongi ne pe bebaka. Et tout le monde qui elongi wana et pas Vini. Vous toujours reconnaître que non j'ai tué mon fils. Donc nga mutu na cheki na nenia ki na mokili. Nga susu na longolo na mokili. C'est grave. Ce qu'on a mini choyo vina e mobimba au passango na prison. Au passango na prison. Siko awa na miniti oyo ngai sosi na siko na olinga na tala sori ya Poutine kozani botala kuna keneki kobata manase ya mesa eluka makambo tala kuna ke kobata bazo mono bien mais oke kobata wana nini ah Poutine aza aventurière voilà. Karina lobinga na réseau ofinga kinga kenonga na réseau na kana sima siko yo réseau na kawapi okende ko kangisa mobali nao. Vraiment c'était waouh, c'était vraiment waouh. Attendons voir maintenant. Na lobela ki bino na lobike Davina il fallait azala na réserve. Bo pesinga raison. Ngape na aigle, na miso aigle, na timbatongo na yebisa ki bino na bi non. Davina zoke nango mabe pona ko titoyer Turbo. Soki kaka ezake non eza aziza te. Liwa ya Junior eza pe na ngambo ya Turbo te. Et keza Vini. Davina akozwa retour ya Turbo ko sanzela ye. Bande ko bomona ki na miniti kaka, na miniti. Lorsqu'on les a informés que non, c'était Vini qui avait tué son fils. Bomona ki mbala moko moko Turbo. A tout ni question, siko abomiye réseau ezaki nini? Ba c'est réseau ezaki parce que moi na yeba qui était à perdre moi si et voilà. Alors il avait voulu que non to perdre biso nyonso. Mbala moko Turbo a telemi na onga na lobaki abandi ko rappeler Davina. Bomoni Davina ndenge longezonga ki juste. Tout ça est à leçon. Na mona ki yango déjà na lobaki yango. Bomoni Davina oyo Turbo ko telema. Siko attendons voir. Parce que ma combo comme isusu awa na couple ya Belleville, na couple ya Belleville na Papa Blaise, na couple ya Davina na Papa Turbo. Papa Turbo, il était dépaysé. Papa Turbo etikala ki kaka keno ami bois kata ami boma parce que mando ki nyonso. Matela ki na mwasi yango oya balaki eli balango sendeni Papa Turbo bomona kite a rappeler Davina. Nana beta ki kelelo no bi Davina silama na babilo kwa na zoloba pona nani pona Turbo. Nefu ko baluka 6 ko baluka 9 et Turbo akozongisela ye nyonso oya bana koloba ko rappeler bota ndenge rappela ki Davina. Maintenant attendons voir aujourd'hui. Décision ya Turbo ekozala nini? Est-ce que akozongisa mutema parce que à la logique des choses mutu azaka mutu ya koloba keno situation wana ndenge yaki wana oza libre ya ko réfléchir ya ko raisonner ya koloba keno o penser ya koloba ah eza mutu ote wana eza temps normal. Mais lorsque la personne se fait pardon, alors, problème est athée. Maintenant, attendons voir. Soria Davina et pas Turbo et Kozalanini. Soria Davina et Kozalanini, na maman na Léa et Kozalanini.
Bozo comprendre. Yango bomona kinga na loba kina bibandeko. Dans la vie, ezala kaka bino o ngana zolobi la bino te. Nanga moko pe y compris. Eza leçon moko boye Poutine azo pesa biso ya koloba keno na situation nyonso, ezala kamie kovanda kimia. Parce que na kanda biloko nyonso koloba wana ba retomber nango ekozala. Ba retomber nango ekozala. Maintenant a total. Bunduki yango ezongeli sikoka Davina. Yes qu'on a minute na bane déjà ko titoyer Tirbo mobali wa bibi simbongo apesi abalio a honorer a zuyo na mwana. Intérêt zaki nini abala ona mwana po ya ko boma mwana nayo. Intérêt zaki nini? To poussa kama kanisi na biso musika. Yango na loba donc yango ne ezalaka keno na situation nyonso kumisa na nzambe senga volonté ya nzambe senga nzambe a conduire yo na likambo oyo. Tirbo a zappé ete. Tirbo a zappé ete. A zappé Davina te. A bossa ni kutu non douleur mususu ebakisami et pas Davina parce que à apprendre que non mutoboma ki mwana na izaka ka papa na ye moko biologique. Davina ayeba ki te tango abandaki koloba abandaki kotitoyer Tirbo ayeba ki peine au Tirbo azaki nango te. Qui pouvait comprendre Tirbo? Il y avait personne. Ce qu'on a mini Davina. Tirbo pas vous comprendre était. Vous comprendrez la grande famille. Vous comprendrez. Ce que tu as évité dans les cambo, maman ya Tirbo oeza Marie-Jeanne Bololé. Akolobanine. Mama yanganya koma kineka kimia ko bonde la Davina azongisa mutema ba comprendre ngote yeno eza Tirbo tondengeni. Oh maman okobota mwana mususu voilà. Vous omona mama ka mususu yaya. Bo aimer bo partager. Bref, likambango yango wana. 12e épisode. 13e lelo tokotala. Ngai nazo zela kana tala sort ya Poutine kozani ni na Blaise. Po Blaise batika ki abanene ko banga peut-être ba maman sala ki bien mais eza signe moko pe ya mabe ya muke na sewana. Le fait kaka Poutine abima ki pe accueilli na police ponanga wana eza raisonnement nanga. Wana eza raisonnement nanga. Elle a sauvé une personne, oui, mais à risquer na libala nae. À risquer na libala nae. Mais je sais que ce qui papa Blaise à kozonga pour na koya peut-être que le no relation na Poutine et Sili et kozala réaction ya mabe et kozala réaction ya mabe na masse ou bien na communauté dans le sens que bato ebele ba kota prison baza ba innocent oyo bato pe di banda ba yebi ke no mutu ana ke na prison sali 5 ans 6 ans 10 ans ayebi vérité ayebi ke no wana za innocent mais azobosa azoboa ko kene ko démentir rango ko kene ko dénoncer pardon. Alors attendons voir. Quelque part Poutine a pesi bato courage. Il y a que non oyebi muninga peut-être bakangi aza innocent oyebi vérité. Bokina ko dénoncer que coupable atika la libanda innocent à côté na prison. C'est un message fort où Poutine a envoyé à Tinde Libato. Malgré que les autres ils risquent na libala nae. Mais le col a sauvé vie à Moutou. Nzambe pe a ko sauver pe libala nae. Vous comprendre? Merci koyo. Message o ya Tinde Libato. O boye bakaba makambo boye bikeno mutu aza innocent. Mais botiki akufa. C'est la méchanceté. Nde likambo o tozo vivre na se amo ilelo. Boki ozala bovandi na bandako, bovandi peut-être na l'église, bovandi partout au bokuta na batu baza. Situation moko kweli muninga eza bongo te. Batu bakomi ko condamner la personne, mais yo kuna peut-être oyebi vérité, tu t'étais ezala mabe. Eza mabe. Faut savoir sauver.
pour ceux qui ont sauvé pour nzamba ko kitaka aboité aye ko sauver nzambe ko s'incarner na kati ya mutu pour sauver mutu ezala bongo autant que tolobaka ke no ange omoni ange ndeko mwasi ndeko mobali yoza ange nga pe naza ange lorsque nalobi bongo pona nini nzambe akoki ko s'incarner epa na nga ka ndenge s'incarnaki epa Poutine alali te alobi te moninga azokufa kuna elle est innocente vérité toyebi ezaki déjà ange ça s'incarner na kati na ye nzambe déjà s'incarner na kati na ye nzambe ya nani nzambe ya aziza vous comprendre nzambe aitiza bato na ye bongo nzambe okita na sete ya bu ayi sauver mutu te na simaka ya mutu nde nzambe asalaka. Alors bref, c'était au moins ça. Tous les sous ebeli lelo na 13e épisode na biso fort possible que non ekosi la lelo vu que non lobby déjà samedi et affiche mususu et c'est bimi lobby ekozala peut-être making of dimanche peut-être présentation il y a acteur et teaser et le lundi fort possible tobandi my brother oeza mon frère. Merci na bandeko nyonso bandeko to partager to longwana no na ba distraction. Nous savons tous que nos réseaux sociaux c'est la réalité, mais ce que j'ai constaté na bino bana na famille Libota beaucoup mis par-ci par-là. Beaucoup mis par-ci par-là. Beaucoup mis par-ci par-là, c'est-à-dire que donc vous laissez faire, vous êtes emporté sikoyo. Et dans la place mususu ya kokota te beaucoup typique papa bozu botindelinga lien. Nandeni. Non. Nga na yebi ke no famille Libota bozana ba caprice moko bozana ba condition na bino mo boyebi ke no ngai po bondima ngai e bozaka ba teti bozaka ba teti famille Libota. Moi j'ai souffert lelo ya ke no na mona ta famille Libota moko bingi mama BBC. C'est parce que kaka na chaîne nga ba longola ba vidéo tout lorsque ba longola ki ngai sous monétisation. Alors nous c'est ya kolobate. Famille Libota, ressaisissez-vous d'abord, bozonga na nou bateau. Boza plus focaliser na nou na Belle Vie Télévision. Please. Candy Star Pezarana. Pourquoi pas qu'on écoute la film? Bozo tepa bokota koto bomuni. Vous savez lorsque na loba boy, na loba na okosate, c'est vrai. Parce que tant bo utakuna, bozu li wana botinde di ma BBC. Et ça m'a bête. Ça prouve que no bo tambola trop. Toza wana pona focus. Ya sika ezate. O biso nyoso toyebi ke no na minute ya sika ezate. O ba koya koloba pona Poutine. O nini. Donc toyebi tout. Parce que pourquoi vous vous hasardez à kota. Botali focus, botali nani film na Belle Vie Télévision. Boke na Candy Star. Bosi disi kuna biso toza on dirait ba dessert na bino. Boye bolandi pe biso. Et silité. Bino bongo. Voilà. Na tangi siku wana. Na koti siko na lisolo nanga. Ona memela ki bino. La grande famille, vous avez vu là-bas. Na tue Mucho Pina Papa Alain. Biso nyoso tomona ki awawa. Ndenge zo tambola sur les réseaux sociaux que non Papa Alain. Alongwe, Papa Alain. Et Alongwe na Belle Vie Télévision. Babetier 12 et voilà. Biso toyaki pona ko intervenir que non c'est faux et archi faux et boy. Papa Alain azalaka cordon na Belle Vie Télévision. Papa Alain azamutu moko boy que non alona pe loko na Belle Vie Télévision. Aujourd'hui ce qui peut-être moi mobali yoyo a voyagé na Papa Alain. Et lobi Muchopi, alobi eloko moko ya bien. Ce qui Papa Alain Yemoko a mis son billet. Papa Alain n'est pas pauvre. Yabo ya kobimisa mwana moko boy oya tala ba Papa Alain kala na télévision. Amemiye na nani na soki na Turquie, soki na Dubaï. Na moni pe mukuso mususu. Belle vie o me bakabatu na na poto o faire voyage sa kabatu na nini te, libanda te, o kangaka batu ko travailler na batu ba oki ko kene ko pema te e mataki e kitaki.
wana eza ko précipiter makambo. Dans la vie, chaque chose a son temps. Awa Sylvie, awa nani Maria bauti Dubai. Bino nde boyebisa ki bango keno bakende. Non. Eloko no sezara na tanango. Bino bo vivaka na complexe, bino bo vivaka na biloko na ya ko prouver na biloko na ya matalana. Mais chez Belleville c'est pas le cas. Chez Belleville c'est pas le cas. Bino bo voyager ka po ba mona bino keno bo voyager. Mais non, c'est ça on a kokyo lo bakeza eza manque à faire. Eza manque à faire. Ce qui occasion mona ni ya voyager eko pesa mela. Ba Belleville ba bimaki a ba ke juste kaka na Lubumbashi. Bozaki na kimia te, bobamba na ki na se, bozaki na kimia te, ti bo créer kaka. Ya mutu azo inaugurer ce qui salle na ye de fête, azo inaugurer ce qui salle na ye a nini. Bo faufile wana soit disant que non, bozu contrat. Bo kepe kuna eloko pe amalunga te. Vi kaka Belleville aniataki Lubumbashi na batu, bozanga ki kimia. C'est-à-dire que non, lorsque bino boko bima, bo ya kolobi la voyage, c'est-à-dire que non, bozana objectif te. Bozo vivre plus na matalana. Mukuso azoloba, c'est quoi batindi la kinga yango bozela boyoka. Bozela. Attendez la grande famille. Boyoka bravo. Boyoka. Papa Alain Mabana. Mazo kele Istanbul. Yena ya Teresia na équipe à GS Mobima. Bravo na Jérémy. Moussale c'est la bongo. Bolanda. Bel départ dans la production à Côte Sarambon. Moi, vous mettez en mon bateau. Moi, Brazzaville. Moi, Dubaï. Moi, Angola. Moi, Istanbul. Voyager dans l'équipe. N'a pas un bon voyage. Est-ce que c'est visionnaire, leader? Boyoki, n'a pas un voyage. Azalaki leader. Laissez-moi vous informer que non, bah voyage na bango ezalaka ya matalana. Voyage bah voyage kaka tetika to voyager parce que voyage eza dépense. Alors lorsque tozo ba que non voyage eza dépense. Pour na ko voyager, il faut bongisa budget na yo, budget na yo. Bino bokanisi que non Belleville azangi mbongo ya kozwa ba peut-être ata 5 acteurs abimi na bango na bango na Turquie. Ezangi te. Au moment opportun et puis akosala yangote parce que bino bozo sala akosala yangote pour bino bolobi on est objectif na été to réfléchir la grande famille pour qu'on a bino bo voyager Belleville akene ka Lubumbashi bozo ki kimiate bozo ki penza o boyoka keno diarrhée sans arrêt ti bo créer ka boni ataper Lubumbashi vous pouvez comprendre que non et loko na vous allez comprendre que non ma bébé ça zolo ba ya solo Congolais les lois comment ko sutuka voyage. Okoki ko se privé makambo ebele mais olingi ka ko matana kati avion ba mona yo na avion matalana. Atatan bozolo ba keno o mo mobile azokeni na groupe ne mobima na Istanbul. C'est pas un problème. Akenda ki na nani awa c'est où na Dubai. Bari tombe zakini. Tout le monde qui paye le quoi malunga te. Ceux qui bakokende na Istanbul, ils ont pas problème te. Ceux qui papa allait accueillir, papa nani le monsieur a moni valeur à papa allait pembeni nae. Est-ce que boyebi peut-être attendez papa allait à Zawana, le monsieur a ta finga ka Belleville. Boyebi combien au papa allait azo contribuer ya koloba keno ou encore ya ko conseiller pe moi na binwana, ya ki impolitesse. Ou encore, ngai ndenge na réfléchir. Le monsieur, il y a un besoin à cause de kaka batu ou bata pembeni à Belleville. Bozo ciblé batu. Yé a osala yango peut-être papa Alain, to kende, to voyager, oui. Bino bomoni yango kaka asali. Mais lié à un projet moko, à une vision moko ya mabe na kati na ye, ya on dirait ko benda papa Alain pembeni na ye. Mais en oubliant que no papa Alain aza mwana mukete a mukolo. Et papa Alain, ce qui vous a pembé Ninaï, il a juste peut-être ses intérêts. Il y a vie Naï parce que c'est un papa qui a 2 enfants. C'est tout. Papa Alain Zapona matalana te. Tant où il y a zokene, mingi nano matalana. Ce qui Dubaï, ba regretta,
comportement na ye etamboli na ba réseaux sociaux nyonso ke non il est impoli, il est boué, insolent et ayebi ko répondre ba tout et à Turquie ezani l'homme peut-être a changé mais cause a déjà trop tard parce que caché on a déjà la taille. Est-ce que eza vraiment normal ya bino boye bo vandi bo banda ko lobela voyage? Congolais, vous avez un problème sérieux. Et l'obiata yemoko muchopi. Yazo sala biloko na ye na matalana. Ce qui papa allait à zapemeni ni papa allait à kei na ye. Ils a problème te? Est-ce qu'ils a problème? Vous créez un gros problème te? Moi je sais pas pourquoi vous avez créé un gros problème. Parce que papa Alain, ceux qui ont travaillé peut-être un garçon en gros. Il a aussi ses intérêts où ils ont positif pour la raison pour où ils ont bénéficié ils ont bénéficié ils ont que n'angabou ya vie na ye afutami koto il a des enfants bino soki bozo voyager bo sali matalana bolingi pe Poutine alanda ben na bino wana ya koloba keno na minute oyo eza sous musala te comme concurrence à voyage. Est-ce qu'on réfléchit? Les ailes sous musala te et comme concurrence à voyage. Bozo me mabato wapi. Bota la niveau. La grande famille bota la niveau. Les ailes sous travail te et comme matalana ya voyage. Bo mata ba avion ba mona bino keno bo mati ba avion. Au surtout avion et kimokolo c'est un problème sérieux. Hein? C'est un problème sérieux. Ngana zo mona mabe te soki papa Alain a voyagé nanani. Mabe peut-être to koloba keno soki le monsieur azo finga peut-être Poutine et que papa Alain azo vanda kimia ndi mabe. Soki papa Alain kozala pe pembeni ya mwana wana mobali. A OPC conseil azo faire voir les réalités à vie. Qu'il arrête avec ses bêtises. Et ça bien. Et moi donc je crois ça que papa Alain a manqué ko sala ngote. Alors, façon au bino bo meme la makambo. Félicitations. Azo mema jini nyonso na Istanbul. Masutuke la. Bino na ko sutuka. Na ko sutuka. Des problèmes. Ah, Belvia qui n'a qui Lubumbashi. Et Simba qui te bino wana papa. Bo se retrouver pe na Lubumbashi. Siko attends boya ko bele la ya ko loba keno azo kenena bato na Istanbul. Bana o mi bale kaka ba acteur na biso ya Bellevue télévision ba uti ko kene kaka na Dubai awaw. Bozanga ki pema. Bo komi bo peliseli yango na live ya ko banda ko tuna. Banani bazana Dubai o bazana ba appartement comme ça maman loketo na biso aya na ba acteur ba ya ko tourner kuna. Ce que tu as yebi déjà que non ben abino eza matalana ben abino bo sala makambo pona ko prouver bato. Or Bellevue azana sens wana te. Bellevue azomona makambo ndenge bino bozo mona makambo te. Et puis Bellevue ko sala makambo pona ko sepelisa ba posa na bino wana te. Maria kaka nani awana Sylvie ba ke Dubai 2 heures ya life. Agitation. Sans y a qu'on réfléchir à ta question et sopa biso. Et sopa biso. Bo benga nanu, bo bino batuoza na ba appartement, na Braza, na nani, na Dubai, bo comme ça, bo luka nanu mams, bo solola nanu na ye, tala nani boye, akende. Bo koka kite. Ce qu'on a ngamba Bellevue agitation en ezate. Non zongi saka bino. Ce qui bo sali eloko boye kolemba. Balandela bino Bellevue alandela bino te bino nde bolandela kaye Lubumbashi awa bokoka kite ti kaka bokita ki Lubumbashi bo memani pona ko prouver. Donc vous vivrez bozo vivre na ba biloko moko ya proving ba mona bino pe bosalaki. Or eloko bo sala Bellevue azana ni na bino te ni Bellevue siblaka bino te mais bino nde bokoka kate bo siblaka Poutine na niveau nyonso. Bino bokanisi ke non soki ye akena batu na Istanbul. Échanger ni. Voyage c'est l'argent.
musala basala kango soki mutu alingi a voyager aza na mbongo na ye aza na besoin de voyage akei ba communicateur nanu ya Poutine ba o voyager kaka ba comédien kaka ba acteur mutu lokwa Papa Alain boyebi o ba solola kina mutu wana po bakende botika pe matala na oyo ko bino bomona ngo kaka bongo mais ye azobenga Papa Alain pembeni na ye na vision moko boye ya keno abena Papa Alain akoma mutu na ye mais ebika Papa Alain ye mokoti mais il faut arrêter pe avec le nom de ce papa parce que ça papa mukolo ce qui t'a na ye lobi keno lelo azo voyager c'est un problème te bo trouver ngo étrange ndengeni ce que bino bolingi keno na minute Poutine atika nanu kokoma atika nanu kokomela batu filme abana ko réfléchir ya ko yebisa ba comédien alors bokene bo bimisa ba passeport après alors bokene kokotisa na ambassade bo OK visa ebimi bo somba billet alors bokende na voyage na passer aéroport bokanga ba bo sala ba vidéo bokoma kuna bo sala bo e komi nini lobaka ka keno oza na inspiration komela batu filme te oza na limitation ndo oza na baloyengi wana et ceux qui pensent olingi pe musala na yo et ça concurrence te ya voyage la grande famille boy aimer beau partager muchopi alobi makambo moko boye muchopi pe mikolo yo alamuki ozela nanu boyo kaye. La grande famille, vous aimez vous partager. Aimez partager, vous aimez vous partager. Et ça, il faut bien. Nous avons bien rôti que la bango tate. Ça va tirer non ça théâtre. Yo non ça théâtre avec Ndumba. Il faut jouer comme fille Ndumba. Et linga au petit RP linga kaoti. Choke na ko niembe pas roi David, kuna roi David a sakai na yo. Yo le banangai, yo mo zonga diverser no mbanda na mbanda no. O ba ninga ba to fingo kuna to mama. Des problèmes. Ou répondre te. Ni d'infirmier tambola batalo, ya ba pesa ko ba ninga no moko. Ba peso devoir la ta talent. Pourquoi linga bo bisa suma sumu, bo me suma sumu. Kena konduka no solution no ya makolo Ola de ba makolo to mona na ba réseaux sociaux. Sombango se pour battre na ngola ta ba ba couleur nzoto. Ba ninga na ba to figo répondre bango. Tiens ko c'est la bon ba droit de réponse. Yo mo zo nga pété. Yo mo ni check ma belle pété. Ba yana ku ba kokanga ti bo yo. Yo mo zo ma belle pété. Ko sakana ngati. Ok, ça droit de réponse, c'est pour baba ninga na yo. Ba finga yo ti. Okoloba. Ndobi ke mucho le kwa beta ne karana yemela. Yo ngolia mbongo na sima na yanzoto na ma. Ta muto na boko lo na mbongo YouTube. Eso ten komo na ngato liaka. Il faut na tenga komo mucho. Na cha foto mucho. Olia na mbongo na fo fuka ma ba merci mucho. Ngana lo kwa bato wana te abengio allo eza bo eza bebe ko lusala analyse ko tanga ngate yo ko teba jina binote bo benga na ba comédien musu ba pesa abno ba matière benga bango ba pesa ba matière na nga benga bango ana yiwa te yo ko simba no papa ale awa papa la muninga na bino bo ndo sakana yi papa la muninga na bino papa le ninga zabo yi papa le pe na ninga zabo ya ko tika belle. Mais là, vous savez, vous faites papa là, ça cordon, la belle vie Kanzi, la belle vie Tivuana, la belle production. Aza cordon, belle vie, papa Alain. Sylvie, il papa Serge Bazawa. Papa le souka Zalan de Konabi, c'est ma bête, sur voyage dans le c'est ma bête. On doit aggraver cette situation. Yo quand de Konabi sur Nenga Zabongo, à sa reconnaissance. Pourquoi vous Kabola Bad? Pourquoi Boliko Kabola Bad? Oh, moi, si vous avez posé au commissaire de Konabi, to boite. Mais boutique au tchaba, bazizani. Mais non, si vous avez posé au tchaba, si la va en la sila.
Yebe bato mbeli ba okiba sokola ba okiba saba za ba succès. Yebe bato mbeli ba okete lero na le lemo po ayebana. Yebe combien de bato mafuta poudre pour la poker angala. Mais ngai nzambe ka ya kimia. Na kimi na ngamba ko nzambe bina nga oya tana yo. Allez. Yebe ni bato ba itufanga. Po na ne loko nzoto te. Ah, mutopa mutakala. Ah. Mutopa yaya na simba mi benza na mabonga basala nzo. Andeko je crois Bolandi eloko moko Muchopi alobi eza pe kaka ba artiste comédien ni ba obebisa musala na bango na lo bango awa keno bato apoto tango boyoka keno ba bimisi mikolo kutu de ba audio ezate bato o ba pesa ka bango ba audio ezaka ba comédien. Voyage c'est le comme côté. Voyage au bino bolingi ko aggraver c'est voyage comme on dirait beaucoup comme ça concurrence. Et ça sous théâtre était comme concurrence à ba voyager. Des questions nanga parce que nga elekelanga. Papa allait à un cordon. Film auto la trobandango lundi. My brother, mon frère. Papa allait à un katit. Papa là dans la carte. Et ça babilo comme mususu. Belle vie a koki ko bimate koya koloba. Voir même ata papa aller moko pe koki koya ko bimate à éclaircir bino ce qui se passe. Parce que pona nini? Pona biso o bakoni fwacho bakoni mama oyo mituna biso sala kate. Et ça kaka eloko ba memelio ozangi ata kozwa temps ya ko réfléchir sur les kambuba memelio yo pelisika mamoko obandi ko informer batu on dirait des bongo or eza bongo te ceux qui bazo voyager ok it's fine ba voyager ça problème te mais bo tuna bo linga pe bo yeba secret interne et au ça la bien boya ka te ko ba keno bazo voyager ba memiye na Istanbul façon bozo ba keno ba memiye na Istanbul à faire voyager c'est-à-dire que non papa Alain ndenge azawana azangi ata $50 azangi ata $20 bo bimise moto oyo eza propreté yangwana beaucoup tana lorsque vous venez informer aux gens que non bazo voyager mais beaucoup tapena na cuisine interne boye ba pe makamango basala ki ndenge nini basolola ki ndenge nini billet bazwi ndenge nini nani afuti billet et voilà compromis na bango ezaki ndenge nini bongo combien o bolinga ka ko pesa ka mutu ba charge yaza na charge ya famille na été kaka bino aboyaka awa keno Poutine aza na mbongo mais afiki pa famille na été siko ye mutu wana o bozwa ko betela toro soit disant que non aomema ba artiste yaza na famille te to solo la siko amema ba artiste nyonso akipe bango et tout to boite yaza na famille te na famille ne batu nyonso ba bonga akipaka pe famille te alors vous allez vite comprendre que non il y a des histoires bomimela batu sur les réseaux sociaux. Ils ont manqué à réflexion. Ils ont vraiment manqué à réflexion. Et laissez-moi vous informer que non, quand la ndenge musala Poutine salaka, différence c'est ma casse na maman nabino loketo. Différence c'est ma casse. Votre maman elle est plus basée na loyenge, na agitation, na mantalana. Bon imaginez l'opi batine linga moi vidéo moko ya muke azo benga soit disant maman télé si cœur sans tricage. Comment est-ce qu'elle reconnaît que non télé si aza cœur sans tricage? Ce que banani o bazana ba cœur eza na tricage. Tout le monde a Balinda, tout le monde a Gatsby, tout le monde a non Balea, ba mama top, c'est ça non? Leader azala bongo te. Leader okyo bima bongo to banda koloba ke non na cœur ango sans tricage. Tara siko elongi na minute na rouge. Rouge, azaki na bache me capté. Rouge. Tant lorsque tu viens, yo ça disant leader, oya koloba cœur sans tricage. Et puis, ebakata vandaki pembeni wana. C'est-à-dire que non, ebakata ya zana cœur tricage. Non, to solo là. Parfois il faut que ça analyse de quoi bateau. Cœur sans tricage.
Yo leader okende koloba bongo c'est oza sans esprit. Sans esprit. Maman na bino loketo. Sans esprit oh yo kaka penza sans esprit. Alors bref la grande famille c'est au moins ça. Na komi nanga na suka émission nanga. Poutina bima kaka banda koloba ke non oh maman mi le cœur centricage, c'est trop bas. C'est trop bas. C'est trop bas. Yango na tango bazolo ba ke non télé si muto amona ki soki Gatsby na banque na Poutine ake ko pesa information kuna ndo moni cœur centricage. A meme lio nini na carrière na yo. À part Kobomelo Moussala, au monde en côté, puis tu viens pour dire aux gens que non, cœur centricage. A Sungio na nini, tout le monde a bêtise à Zobimisa. Et ça, t'as âge net, cause à muto à Joana, Pembeni na yo, et ça, grâce à Koloba que non, à Sungayo na ndenge ya bien. Malheureusement, à Zokwe Sayo. Un bonjour, et cause à la cœur centricage, un bonjour, cause à la naïe bakate. Si je savais. Si je savais. Bref, la grande famille, c'est au moins ça. Tout comme Inasuka, les lots, tous na 13e épisode, na bisou aussi la lelo. Alors, je vous aime bien, tous allez biliwana pourquoi. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.